Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous vous rajeunissez toujours. Ngaza pasteur te. Ngaza musakoli. Musakoli apesaka message kaka ndenge bapeseli yango. Est-ce que obanga kate makambo koloba bato bakoloba ke eloko nini pe obénéficiaka bato yo babomaka Jean-Baptiste sort na bango est-ce que otanga yango ezaka ndenge nini lokola dans le temps mboka na biso dans le temps basimba makila ba prophète belé sengeli ko se repentir mboka ba simba ba makila basako ebele mboka o ebele lokola nani na banje te maman nzo kitinda kwa pour le mikanda na mesa na kitaki ya me makambu ya message ya Joseph Kabila yango président Joseph Kabila Kabange tala réponse na ye ya message yango message ya gratuité ezali kuna wana ba matisela ba policier mbongo pona tinete ba tika kolela na bango on est combien Félix déjà cotisé en exercice mais je sais au moins que Mokonzi azwaka message ndenge pe Kabila zwaka. Oui, mais lui a pris, il a accepté, il a dit il le fera. Donc on a un message à Zoua, à Salé là déjà. Oh on a nous batu bazwa tête lo bagate. Maman ça soit zoite bana 1905. De maman livre pesa kinde na loba kimbaleleki tant to kutani ayebisi protocole na ye. Abi pesa carte wana moko na pesa ki opesa maman. Wa pesa ki numéro si makaka ye mwana mtu asimbaka téléphone. Si makan j'ai appelé on a to solo la makambo yo mwana wana lobaki ezala mbala na yo ya suka ya kobenga numero Kongo eza na milimo mbindo esed misa maseke aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Zambé le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Il est saint, il s'appelle Jésus, notre roi, sauveur, Seigneur. Il revient bientôt. Shalom. Bonjour chez vous et bienvenue sur Nazaréen, votre site de tous les jours, votre site de référence. Nous vous aimons beaucoup, de l'amour de Christ. Avec Jésus, tout va bien. La princesse de l'Éternel toujours à mon poste. Maman Tiffany Mokwa vous aime beaucoup de l'amour de Christ comme vous m'aimez. Moi aussi, je vous aime. Réjouissons-nous dans le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous recevons pour vous la servante Esther Liliane Tayo, c'est mon invité spécial du jour. Donc, cette émission Table Sainte qui réunit des hommes de Dieu autour de sujets importants, aussi très capital. Yves Bolofa derrière la caméra. Alain Kiakala derrière la caméra. Balancez-nous un cantique. Je dédie ces chansons à mon papa Guy Labala et maman Lolo Labala. On a retourne à Bango, na Kimberly. Maman Louise Yokakak. Marlène Bouilly, Bonana, meilleur vœu à Nikab, ma sœur de tous les jours. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya daba pastel bakokata. Eli, mama
Nazokatela nzambe losako na se sikoyo. Tozokata losako sikoyo kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga sikoyo, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Hakuna mubaya Mungu iko bien. Mapendo yangu na batoto ya France iko na panda sana. Mapendo yangu na mama Betiko Kelea iko na panda. Mama, Mungu akubariki sana. Maman Fora, papa Caïs, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma maman, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Et maman m'a dit depuis Londres, que le Seigneur vous bénisse. Ma maman amie. Maman, la prophétesse Mariam depuis la France. Je vous aime beaucoup, mamie. God bless. Je disais au départ que je suis avec la prophétesse Liliane Tayo. Mon invité spécial du jour, l'invité Basusu Bakolinga. Basusu pe Bakolinga te. Mkile salamaka bongo. Basusu Bakolinga. Basusu Bakolinga te. Ne motaboya ka motote. Ezaka Yesu Masia. Sans plus tarder, je regarde la prophétesse. Je dis shalom. Shalom, la princesse de Dieu. Comment vous allez, maman? Dieu nous fait grâce. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous vous rajeunissez toujours. La grâce de l'Éternel est sur nous. Gloire à l'agneau. De côté déjà l'émission Nabiso, vous regardez la caméra. S'il y a un mot de bénédiction pour ce peuple de Dieu, vous pouvez déjà déclarer avant que nous puissions entamer dans les jeux de questions-réponses. Totombeli bana na nzambe nyonso bolamu ya suka ya mbula lokwa batu balobaka décembre za suka ya mbula nzoka nde suka yango nde suka te tika ete bolamu na nkolo ezala likolo na moko oyo andimelaka Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi pona tina ete tozokende kokoba mondialement koyebisa bana na nzambe que kolo apesaki biso Ézéchiel chapitre 27 alobi ke mbula oyo tozobanda nyonso mungu na botolaki azozongisa yango todekretaki jeune wana oyo ozolanda oyo oyokaki ete tokobondela ti mpona ntina na kokumisa nzambe na biso kopambola yo mpe place ozali pambola nzambe kumisa ye mpona ntina ete apesi biso bomoi jusqu'ici ye nde moto aza Ebenezer na biso tika ete azala Ebenezer na yo ya libota na yo ya misala na yo ya nyonso zongisaki durant toute l'année 2020 na maboko na ye azala Ebenezer. Invité bato bayambi émission ya mbaleleki boni est-ce que basepeli apamboli nkolo ebite ndenge bandeko ebele baike babengi pona tina koloba ke émission la princesse est là ebele boze koloba toujours makambo ya minute mais nalinga na yebisa bino ke likambo ya télévision eza likambo ngonga tango nde yango monaka tokosolola na princesse parce que bino nyonso bobengi bozoloba kaka tango eza muke tokosolola pona tina koyebisa yete amatisa minute pona tina ete bosepela po eza pona bino nde nzambe atindi biso tozaka ba sentinelle apamba punda melaka mai bamelisaka milkiere moko balesaka ye po aza makasi mais la délivrance vient de l'Éternel. Voilà.
Ok, maman, tant on peut ça ba prophétie makasi boye pona sommet ba élite ba toto benga ka ba figure emblématique ba yo ba telemi penza na ekolo. Est-ce que obanga kate makambo ko ba batu ba ko ba ke eloko nini pe o bénéficiaka tant on peut ça ba prophétie est-ce que même là on peut moi yango kangamaka ba côté ya pete ya bakonzi ya banane est-ce que ba professionnel lesa yo pe pambola mana yango bon na ebité réponse na lingina pesa ezaboy. La Bible nous dit Michel était béni par le peuple mais bakonzi oya bandai ko pesa ba message bazalaka komona ngo ke eza mabe eza dur or yango nde ainsi dit l'Éternel napakolaka ngo mafuta te mpo ngaza pasteur te ngaza musakoli apesaka message kaka ndenge bapeseli yango ndenge ayokeli yango ndenge bayebisi ekende sala amemi kaka bongo akipesi ebomaka Jean-Baptiste te nzambe oyo apesaka message wana pesi vision apesaka provision soki ebomaka Jean-Baptiste eza mosala na nzambe Jean-Baptiste azaki akote te apesaki message ndenge esengelaki mais bato oyo babomaka Jean-Baptiste sort na bango eske otanga yango ezalaka ndenge nini bangongo bamusu bamiboma bamusu babomi bana na bango mwana oyo basengelaka motu ya Jean-Baptiste eske agéraka ngo bien est-ce que maman ne agéraka libala wana mwana wana omoni ndenge alekaka te kaka ye moko ya mwasi omoni ndenge alekaka te bapesi ye mbeka. Tout ça c'est le sang des prophètes makila ba prophète basimbaka ngo pamba te lokola dans le temps mboka na biso dans le temps basimba makila ba prophète ebele sengeli ko se repentir mais tozo kumisa nzambe parce que mboka epesami na maboko na nzambe yemo mboka o basimba ba makila basako ebele mboka o ebele lokola nani basakoli bapostolo bakufa ebele na sele kuna na sele banda osakola kandi osakola babomela bango likambo kaka kopesa ba message bapostolo ebele baboma bango babenga bababa baboma bango o bakokolaka mito na temps nani na deuxième république mais na temps oyo est-ce que na temps pe ya président Kabila bato pe batelemi bapesa ba message baza oui bato batelemi bapesa ba message bato mosusu nayebi te mais nayebi ke message nzambe apesa ngai alobaka ke alingaki président ancien président Joseph Kabila apesaki ye bokonzi etango azalaki mwana moke apesi ye bokonzi ki akamba eloko moko azali kosenga ye ezali ka bolingo azanga bolingo ya alinga population na ye akomisa bakongole mutu moko. Je crois le message était ici. Ah mon Dieu. Oui, les ali pièce contre pièce. Na bandi te maman dit kitinda kwa pour le mikanda na mesa. Na kitaki ya ye po na kendeki nazwa oeza message accord ya Lusaka. Accord ya Lusaka président Kabila soki akomi kuna alala te. Muto apesaka yango ezangai koloba te que nzamba apesaki ngana pesa ye koloba te que message e profitaka na ngai eloko e profitaka na ngai eloko te parce que tango musu makambo mususu oyo bango basengaka sengelaka te na o ngana pesaka ba basenga niti wana eza makambo na bango na ngai loko esimbaka te yango wana yaka kosimba te. Mais makambu ya message ya Joseph Kabila yango président Joseph Kabila Kabange yango yo awa elobini oyo nzamba yebisaki eza 2013 nzamba lobelaki ya lobi asangisa ba Congolais bazala mutu moko tokokozwango voilà yango yo
basangisa congolais bazala mutu moko bakongole balingana ekoma lokola na ntango ya président Mobutu yango nzambe asengai mpe président Tshisekedi bayokana bakongole bazala moko ye azala mokonzi na bango nzambe akokamba ye na yango tala réponse na ye ya message yango réponse donnée par directeur de cabinet Beyasiku oloba teke ote nga nalinga kaka Tshisekedi nga napakolake mafuta na bersaka ye non. Bon message à réponse à lobby j'acquise bonne réception au nom de son excellence monsieur le président de la République de votre courrier non daté relatif à l'objet susmentionné et vous en remercie. Veuillez agréer madame l'expression de ma considération distinguée. Voilà. Donc réponse à PCK kaka yango. Oh, babengisa kyote. Na kenda babengisa ngai na kenda mukando yo kolanda. Yaka président lingia mona yo yaka na kota ti na bureau besiko. Antichambre yango na ya président poto solola. Abi non. Président lobby aza lisusu disponible te. Aza disposé te ya koyamba yozonga akobenga mkonsoso ata plusieurs fois ata 3-4 fois babenga mama lobi yaka bakobengo 1h du matin mama yaka lobi président linga yamba yo o expliquer makambo wana noir sur blanc tout ça tu y arrives oye leur bo komi pe okuti na batika kikombo tout ça na porte okoti sans problème okokoma kuna okoti ti na antichambre président yewana po yamba yo yoka te lelo te boye bisa ya zonga to yambe mukolo mususu pona yo prophète kwa zaneti ni prophète na yebi oyebi wana eza makamu na ngana bango esuki ka wa voilà prophétesse tozokoba donc kolbete mafute pakola manango te mozokoba kana musala kopesa bomba prophétie oyebi Michel azala kovanda na suka mboka nzamba azalaka koyebisa ye makambo ayebisaka bakonzi me bakonzi babandaki kolinga makambo nete po ye azali kopakola message mafuta te omoni lokola na message ya défunt Laurent Désiré Kabila président ntango nake kopesa message wana ebima na munoko musali na nzambe babime message ya bakonzi bapakolaka yango mafuta tika tozongisa moma oyo na loboko na nkolo ete nzambe amikumisa ebandeli pe suka na kombo na Yesu Kristo absence totale ya munguna na kati ya musala tokosala na kombo na Yesu Masia amen. Pakola mafuta na ebisaki bino kete ngana ebi ko pakola message mafuta te amwena tika koloba peut-être mais koloba ko pakola mafuta to ko pesa ndambu musu ko pesa te nzamba pesa ngango te na écrit là pas problème te ba makambo pesa ba prophétie pesa ba rancune te ba problème te na vie na yo na batu mususu mama est-ce que tango yo kokende babengisi yo na prière na place moko okuti batu bazotambola na désordre okuti bana basi bazosala désordre na bakolo bitonga tout ça tango koluka obenga bango yebisa bango menga nzamba alakisinga bo o kanti ba osepela bakosepela te alors loko bakosepela te nzamba asala kanga ngolu ya kobenga bafi kobondela pona bango na bondeli pona tinete bobala ya ebele ou ba mususu otobite serviteur tellement qui a zaboye zwa mwasi wana abala avanda na kimia popo vanda na kimia kombo na nkolo efinga mate ekreya kanango ka bandiska de kreya kaka banini o balbi basala nzambe mingi ya basi baboma ka mabala batutu ba prophétesse baboma mabala na koboma mabala batu pona kota kuna na ke vanda one ok maman ok fan ndeni bongo ekoma nini to est-ce que ba maman la pe ba accuser mais ezana na bongo te ba mingi bino basala basi ba baka bongo mama bala batu yo okuti muto aza deuxième femme ou troisième femme
akoti na mopanzi nini soko oteyi moto azovivre na moto bazosala adultère soko oteyi obomi libala mama soki olobi moto yango alongwa na désordre abala est-ce que obomi libala bato soutien de kimia nous avons vu des insanités na kati ya bato ba makambo ya bien te nous avons prié le Seigneur tokuta bato bakota balobaka ke aye kosala prière na kati ya ndako msali wana parce que boy na boy nzoka aye kosala prière tazo sala désordre na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Merci peuple de Dieu, c'est votre frère, le prophète Josué Kitula Munongo. Na yeka kapona meka ko expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire tant que Noël samedi tozana ba prière au kezala yamakas sur place ba guérison miracle, il y aura des prodiges. Et le même ce que ça ba problème, ba maladie, au monique ba minga na ba condamné yo, au monique même na vie na yo au ba pondité. Ba cancer, sida, malade nyonso to monique yamakas. J'ai un Dieu, au yaza na capacité à kobikisa yo. Ma sœur me dit mon frère, panza du solo oyo. Betela mutu surtout le solo comment ba ngote prophète Josué elongo na chaîne na biso les Nazariens samedi le 26 to rozala wana ko banda na ngonga ya 18h30 ozwaka 4h du temps
il y aura des prophéties. Et nous allons libérer car onction, il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital, beaucoup de foot à Mambo, d'ordonnance, Mamakame Belé. Alors, on a la cinquième bonne montée. L'homme a cinq cas que c'est le Komoko. Soutenir Bissot, soutenir chez les Nazariens, rien que d'un petit rien, tous ont la connexion, parce que l'homme a la banque, même pour la comme on a signé à l'église, et que c'est un banque de transport, et que c'est un banque de matériel, et que c'est un banque de Belé. Et de la connexion, afin que jour où on a, et la journée agréable. Problème là, et le problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours, ça fait mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire le problème là, on commence à la capacité et on peut une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là. Le Seigneur qui me dit, papa nalingi na koma na ndako na yo, nalingi to koma na ndako po to bonde l'ensemble. Na mwasi na yo, na bandeko ye na bango to koma na ndako. Non maman, non, nzamba lobi to koma na ndako. Et finalement, comme na ndako, il y avait l'esprit de mon réseau menacé, maman na zemi kabakata kotoyo muto azolo bake aza soki nani soki intercesseuse soki nani yende aye ko vandele na ndako yende azoboma. Nous avons prié le Seigneur habité de koboité. To bondeli nzambe likambo po estile sala nini. Omoni moto tindaka pasteur tel par azaliawa. Omoni ndenga tambola boye désordre na po estila kotsa ya seriaka. Na memi moto to ya dimanche. Au moins omona ye je te présente moto tala yo tala kaka. Yepe atala kaka bino mbale botala ntotala ndeni nzamba sungi pe libale salemi est-ce que to tcheki miate mukanda na nzambe lobi boy heureux soit l'homme qui procure la paix yo kotisi kimia na ndako ya bato na ndako ya mariage ya bato oyo kuti bato bazo sala désordre est-ce que nzamba ko pambolote ata bango ba pambolinga te mais lola iko pambolanga alors libale salemi babalani quel que soit bakosa ngaboy mais lola yebi ke e utaka na nzela wana te utana nzela boy voilà gloire à l'agneau tozoko ba maman na ba message leo tozaka pièce contre pièce ouais to na ebité message nini mususu ozotuna tozo loba makambu ya komatisela ba soda mbongo message oyo topesa yango na président Joseph Kabila, ancien président, batuna kingai mbongo bakomatisela ba soda ekouta wapi eske na Congo mbongo ezaka bakomatisela ba mbongo yo batuna ki pana au moins une réponse non c'est-à-dire message ezayo kende na canal wana ozana accusé de réception ya message à président Kabila kuna message wana ezape kuna message à gratuité ezali kuna wana ba matisela ba policier mbongo pona tinete ba tika kolela na bango combien nzamba zalaki kosenga le moins gradé ba sous-officier ba bimaka au moins na ba $350 yango yo 350 na kanisi ozomona yango ba moins gradé lokola ba sergent wana babi makana ba 250 po esunga kabango malgré bavandaka na bakan esunga kabango nzambe pe alobaki batongela bango bisika mususu oyo bakoki kozwa logement oyo kokoka pona tina na bango mais toujours réponse ezalaka kaka bongote alors lokola gratuité yango ezalaka kaka na accusé de réception oyo ozana yango tokendaki kopesa yango président Félix Tshisekedi tango bino bozoloba ote azako bercer non na yebi dialecte moko balobaka mwana kotinda mwana atinda magaza mwana aliaka eloko ya monene nzambe po abatela moto apambola moto ifo azala moto ya tosaka car l'obéissance vaut mieux que l'offrande ou la grâce kopesa nzambe alors kotosa na ye topesaka ye message yango toyebisi ye papa message nazopesa yo napesaka yango na mois de mars 2017 tango atangi yango abi y a pas un problème apesi moninga na ye j'ai toujours dit ça oyo azalaki soki secrétaire na ye particulier tango ebungi 3 jours avant l'investiture tango nake tokei kopakole mafuta
na Monseigneur Moulumba Yakufi na Bishop John Tai. Je crois beaucoup na Bishop John Tai voisin nanga ya chambre puis voisin nanga na kati ya musala na Nzambe niye wana babenga ka mama Liliane Esther Tayo. Le Bishop Tayo était là tango Nzamba tindi batokende kopakola mafuta na président Félix Tshisekedi. Topesa ki message na tuni papa message na pesa ka yo na mois de mars abinazo menazo ye bate na tiaka yango abinga bite opesa ka yango mutu boy alobi oui na pesa ka me atikala ko pesa ngango tenga bina ebike abungi selu yango mususu yango me okolimbisa kaka nde na lobaka mbaleleki keza na accusé de réception ya deuxième troisième république ya président Joseph Kabila présidence na ye batiela kanga ikazi sheol abi y a pas un problème maman pesango pesi luka basoda bali aka bien luka basoda bafuta ma bien bali kiliba trouvaka $350 nani konzi ba mata ezate to mona kanden to mona ba colonel mususu tango mususu azana nini teo azana na fonction te azo tambola tout ça te zo bato na yo en charge. Est-ce que le président Félix déjà cotisé en exercice? Ça je ne sais pas, mais je sais au moins que Mukonzi azwaka message. Puis Kabila Zwaka. Oui, mais lui a pris, il a accepté, il a dit il le fera. Tant on vanda à Rosala yango, mais nakanisi que basoda il faut bazala baza ko futama. Je crois que bafuta marato atari ration parce que ce que tango comme on a cantine populaire ou comme on était ba population bali a bien biloko ekitatalo cantine populaire na kan na bakan tout ça na ba prix ya malamu. Maman Liliane, est-ce que la prophétesse est-ce que makamoneti kofuta ba policier ba descendre ça mazopa na ba détail wana nyoso wana eza ba mabongisi na yo to eza vraiment nzambe mutalobi ba futa bango 200 et quelques Balia Kaboye, 350, la parole de Dieu dit à la Oyebi maman, la princesse de Dieu, ma fille, Nzambe azalakana batune asolo la kana bango. OK. Mukanda na Nzambe lobi Dieu causa avec Moïse comme il causait comme son ami quoi, il causait face à face et Dieu causa avec Abraham lokola muninga na ye face à face. Et puis Nzambe azalaka na secret na ba mama o ba mi pesa ke pai na Nzambe azalaka na secret makasi na bango. Je cause avec une dame azana poto na Londres mwasi wana ezoka mwisanga ndenga zo négliger makabu na Nzambe. Le Seigneur lui montre makabu nyonso lekaka na Congo wa noir sur blanc. Donc tango benginga na bi me yo likambo nini na Nzambe makambo ngo ya kokomela ngaso ndenge nini ya kopesa ngaso na kokalala te komona omoni siko Nzambe azopesa ba détail ya mboka Congo. Nzambe azoyebise que le lion est descendu azolela. Mais moi je vis ça. Alala ikaka. Le lion de Nkolo ye moko, le lion de la tribu de Juda. Akiti azo ganga na mboka. Azo lela, azo rugir pona nini bana nanza bana ba Congolais bazo lela ba Congolais bazo sala boy. Ngana lala kia na mona ki eloko wana. Na tuni ye lion oza ko rugir eza po li abatu. Abino eza po na li abatu te. Naza ko rugir bongo pona tinete banyama ya mike balingi kolia batu basa nini bakima. Est-ce que oyebi mokonzi azamba mokonzi ya banyama kombo na ninga bi lion abi voilà. Lion quelque soit qui azamu ke meso ki agangi ba éléphant bakimaka. Na komisi Nzambe. Mais yo kama mama wana. Nzamba ke kopesa ye prophétie wana na bino mwasi batela na eloko zana ngo. Abisiko lion wana tango gangi amoni yengi akitili kolwa carte ya Congo. Ai mais yo ke komona makambo ndeni ngana mona kiam. Moi je vis ça. Na mona kiam. Nzamba lobi sikoyo sikoyo aye komona ngutengana moni siko tout autour ya lion tout moi ba lion so mikem batondi siko lion ya monene zo ganga
banyama nyonso bakimi ba léopard ba kepard ba chimpanzé bazobwaka donc c'est que badia banjo kima na mboko wana eza interprétation na yo olobi banani bazokima na bibato sikoyo chimpanzé banani bazaki na mi ba léopard ya banjo kima yango ayebisaki ngai ke bondela mpo mayebo ya kopola na mabele te nyonso ebima so moyebe ti yango bongo sikoyo bato nyonso bamonake mayebo ezalaka ya kopola oui mabe moko te kotikala na Congo kozala kotikala mabe ya kobombama nyonso nzambe alobi lokola bapesi ye mboka na mokonzi ya mboka mabe nyonso ekobanda obima tika nzambe azwa lokumu. Ok, tozo continuer na pièce mosusu. Wana tozaki na pièce ya na pièce yo accord à Lusaka. Accord à Lusaka na 2001-2002, président Joseph Kabila, ancien président, ala la teso ki akei kuna mabongisi eza boye yango wana. Mpe akendaka alalaka te. Maman awa lorsque nous entendons la moni balobi boye. On devra prier pour lui 3 jours durant dans son domicile par la prophétesse et son groupe avant le départ pour Lusaka. Et devra les mener parce qu'il y a un plan d'assassinat préparé contre lui son groupe. Est-ce que là la peine anda kuna ndenge nani akopesa yo ndindisa ya kokota kuna tokomaka kuna topesaka message komaka balobi o batindinga o boy na boy mais loko ezaki nzambe muto apesaki tozonga kaka tolali na se tobondeli yake ina ye nani yango mo salema ite akendaka alalaka te azongaka kasi tobondela kinzambe tobondela kitango bazoboya nzamba pesio musala obo sala yoko sandeni baboyo mona ye baboyo bondela na ndako na ye toi qu'est-ce que tu vas faire okobondela kaka pona ye nyonso pona nini to nango parce que olobaki que tobondela pona boy te tango suba maman tango msuboy prochainement na komema message ezali na signature message au maman Olive parce qu'il y a tant de messages là maman Olive va c'est là qui musala na stade o nzamba yebisaki ndeko ya pesa ki yango okomona la signature ya un général tel okomona signature ya muto oyo azwaka yango alobi akopesa biso te akopesa ye muto akosala nzamba alobi ozoboma mwana na ngapo na nini mwana batu akokina nute bopesa ye musala wana Kongo eza na milimo ya mbindo esebimisa maseke yebanga kaka mafuta na nzambe sikoyo muto bapakola mafuta te musali na nzambe te tozaka na message ya 97 pona tina na maman Sassou malheureusement to monaka yete mais journaliste na bango yayaka azwaka akenango message ezala niti on eza message abasa bato mama message ya mutu na musali na nzambe kolinga okende koyoka ngo te nzamba ya frapper yo pamba yango to mona ba message ya Kabila oyo déjà asazwa oyo message na ye azwa moni na ba réponse non ya directeur ka ya cabinet na ye donc oyo eza message azwa asalela déjà oyo nanu bato bazwa te tolobaka te Maman ça soit zoati bana 1905 asa azwa metokutana te to solola o to stokota na cabinet to solola to sololi na directeur cabinet to sololi na ba conseiller o mama yo message no eza ba message makasi ozomona tout ça tozolinga ba pusa yo mais ozomona ozofunga mate yo sikoyo il faut za la flexible yo yebisanga na za la flexible na ndenge nini ponga na comprendre to suki nanu. Merci maman prophétesse. Est-ce que bandeko batune ki biso est-ce que maman azape na ba basi msusu ya bakondi oyo ye azali ko encadrer moni soki mwasi azape mena mokondi soki aza bien encadré na basena nzambe akolembisa ta motema mobali na ye o soki ata mosala nzambe okei mwasi akoyeba kotawa pour que a plaider pour mobali na kiti. Est-ce que vous avez na basi ya bakondi ya mboka na biso o baza tout autour na yo encadra ka topé ensemble la kanaba oui na kokolo bango wate moi mingi parce ya ba généraux ya ba ministre nazo ko solo la likambo ya je ne
pas amené, mais ce que tali na en tête na biso, toza na arrêté ministériel, na personnalité juridique. Na 2008, mars 2008, et pas na kutana gana Mama Olive na Stade Awa, na Triomphal. Après cela, na moni bapesa ki Mama Lokiana, Marie-Ange Lokiana. Balobi, cette dame, elle est la seule, et la première oyo aza na personnalité juridique na tête ya église de réveil. C'est pour cela qu'il se dit Nzamba yebisa yeke azala église de réveil autonome et libre. Nzamba sungaki bayaki ko pambola biso bayaki ko pesa ba uniforme na bango, ba pesa ba polo na bango, ba polo basalaki ya je dénonce tout ça liputa ya une femme qui dénonce tout ça ba viol na est ba pesa ki yango. Kuna wanande Mama Olive pesa ki ndenge na lobaki mbaleleki tant tokutani ayebisi protocole na ye abi pesa carte wana moko na pesa ki opesa mama mwana ngwa salaki ne manœuvre afongole abi non carte ngo ezate c'est comme si na bossa na kia alors abi non pesa numéro pourvu que abenga lokola mama telemaki mwana ngwa pesa ki numéro tango apesa ki numéro si makaka ye mwana mtu asimbaka telefone si makan j'ai appelé pona to solo la makambo oyo autai kobota to solo la makambo oyo nzamba lobaki pona tina na ye mwana wana lobaki ezala mbala na yo ya suka ya kobenga numero oyo eza mbala no ya yambo pe ya suka ya kobenga numero ozoka ntango nini alors lokola ebotaki bongo bon tokumisa kaka nzambe sili et to continuer mais bamsusu bazalaka to bondelaka na bango pe oui bamsusu bazalaka bana na nzambe. Moi je suis l'église au milieu du village. Moi je suis l'église au milieu du village. Je peux pas voir un enfant de Dieu comme moto memanga te ote kunate o bato et pas nzamba kotinda nganyo so moi je pars parce que moto apesa ngape mes nzamba. Je ne vois pas ce que je vais en profiter ou ce que je vais perdre. Nazo komisa o nzamba lobi na ngana loba so bana baza maladi kuna ngana bonde la tepo na bana wana bakende kufa nzamba azwa makila na bango tsa likolo nanga. Mais prophétesse mikoleleki lobaki na biso awa que message à consultation et bimela kyoka awa no pesaki président de la République Félix Tshisekedi. Mais toni toyeba okoki ko sala biso lecture prophétique après que président de la République a yambi bato Dieu selon prophétesse okoki oyeba kotala nzambe ayebi kotanga mitema ya bayo nyonso bapusana ki pembeni ya président de la République po akende koyoka bon est-ce que mitema nyonso epusanaki wana eza sincère? Merci peuple de Dieu, c'est votre frère le prophète Josué qui tout là mon naye kaka pona meka ko expliquer biso le 26 décembre. Donc c'est-à-dire tant que lié Noël samedi toza na ba prière au kezala yamakas sur place ba guérison miracle il y aura des prodiges et le même ce que ça ba problème ba maladie au monique ba minga na ba condamné yo au monique même na vie na yo au rapporté ba cancer sida maladie nyonso to monique yamakas j'ai un Dieu et la zana capacité à kobikisa yo ma sœur me dit mon frère panza du solo oyo Betela mutusi tout solo comment ba ngote prophète Josué elongo na chaîne na biso les Nazariens samedi le 26 tokozala wana kobanda na ngonga ya 18h30 kozwaka 4h du temps il y aura des prophéties et nous allons libérer car onction il y a guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que ce qu'aucun hôpital beaucoup de foot à Mambonga d'ordonnance ma makambo belé. Ah on a la cinquième bonne moto. L'homme a cinq cas que c'est le moko. Soutenir biso, te soutenir chez les Nazariens, rien que n'importe petit rien, tous la connexion, la connexion parce que l'homme a la banque même pas la comme on a signé à l'église et que c'est la banque transport et que c'est la banque matériel et que c'est la makambo belé et de biso la connexion afin que jour et c'est la journée agréable. Problème là, il y a un problème à Lazare. Lazare pendant 4 jours, ça koufaki, mais Christ a qui résisté. Mais c'est-à-dire problème là, on commence à la capacité et on peut faire une solution plus que ma docteur. Qu'on va prendre là.
Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel est un fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Abongwani pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata